Le leader a na humanisme, leader a partageaka. Yo kasi vraiment na orchestre na biso mutu akolongwa. Akiko to orchestre mususu. Jamais. Bon, bonne chance na Vérambo. Pour Nandoule na hippodrome, bonne chance na ye. Il y a ça ici à bisote, mais biso ba mission na biso ba ko ki mala poto te. Tous les que ça les sold out na te boye. Kokota na kati na sima rideau, batu ba filmer vide za. Batu wana ba somba ba billet, ba bela ki ba fièvre. Il y a combattre concert de jeux sali nango réussite to sauter étape. To lukande salle mususu. Ah quand ndé boza. Oh mais papa. Tozo kitate tozo beta. Biso tozo beta. Occasionnellement so to kuta na producteur aye amona na salle à 2000 to kokotisa lo chocho. Très bien, bravo. On comprend? Bravo. Oui, bi kaka na ndule wana. Po moi mobulu moko ya koleka na air moko bato babundaki guichet bakanga ki lisusu. Oye moi okota ezate mutu to ya ka partir à 22h. Bato baze belé, ba témoignage eza ya bato belé. Musique ya adversaire aza mututu. Nandule ba sous-estimaka adversaire. Na ba petit dimi ba koma okota ibo. Betika eloko ne moko. Esimbi afandi azape na ngwende. Ibo kako zani? Ah ba momboshi bango yote. Ba beta mokile pe ibo. Yo répondre à ma question. Donc nzema mwene vocal ezaka na kati wana toka fiona yito ezaka na Jack Loft. Eza na ngo yete. To mona makambo na mokilo ya. Bienvenue dans votre émission Fauteuil Jeune fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance dans la constellation. Vous êtes belé, votre à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, avec votre humble serviteur Miguenyema, votre Madi Papa Ngeli. Merci pour la confiance, merci pour la considération, merci de vous êtes belé, merci et surtout, n'ayez beau s'abonner du jour au jour, tout qui n'est là. Donc, il y a 120 000 abonnés. C'est grâce à vous, Bakongolo Balinga la vérité. C'est grâce à vous, Bakongolo Balinga respect pour mon salaire. Yango, c'est la chaîne YouTube de Bino sur la Vérité Studio. Où tu as un concept belé, tu as 10 mois tout. Tu as un concept, tu as Sola Sport, tu as Toshunga Congo émission politique. Tu as une émission, tu as zone bleue, tu as une émission belé. Tu as une analyse. Tu as une Bino Kalamingiti. Nous présenter Bino Yango. Merci pour la confiance encore une fois de plus au Bossala la chaîne YouTube Oyo sur la vérité. Merci beaucoup. Tu sais Bino sur la makamuna ko hésiter on a concert na poto on a album on a single on a EP vous êtes contacté biso tout le bida album na Bino pe na poser la publicité à restaurant tout ya société na ko hésiter contacter biso nous on a ba concert na rata poto le roi de la forêt Oweranson le roi de la forêt Igwe. Mon compte Sabanyama à la concert le 18 octobre na Ratalida Sarena tout ce qui n'a pas de retour autour de la Rabisso aux à place Nabino s'il vous plaît Bosumbo habillé aux à place pour tout coûter les rois à de la forêt où en son mon compte Sabanyama Bosumbo habillé parce que habillé c'est les sous-mingité tous en a grand-père Bosi dans la Suisse les 12 juillet na Rata Suisse donc Bozo à place Nabino Bandekono Bazu à place s'il vous plaît pour coûter Nabino la Suisse avec mon konzi et Yabanyama, les rois de la forêt, les rançons, dans la Suisse, s'il vous plaît. Vous sommes habillés, tous les sous dans concert, les 7 juin, à Paris, dans le nouveau casino de Paris, avec Pater Maestro, à concerné dans le nouveau casino de Paris. Bandeko nous va jouer à place, s'il vous plaît. Bon, je ma place, à Paris, avec Pater Maestro dans le nouveau casino de Paris, s'il vous plaît. Vous allez sous les padres Ferrigo, la geste de nuance, les 7 juin, il y a Bruxelles, na ING Arena, ma billet les sous mingité, quand la mingité boga le kito est sold out avec les padres comme d'habitude. Donc, vous avez place, Nabino, s'il vous plaît, pour n'en sa Fox, dans mon amboka, les padres, geste de nuance, Ferrigo là. Déjà, mois prochain, toujours à Bruxelles, une équipe au grand complet sur la vérité, pour toujours pression à Bruxelles, tout sur le Nabino. Par rapport à l'événement à Mounene Oyo,
fait rigoler à préparer pour nous ça la plaisir na ba bonne musique na ba congolais na ba africain na mindele na ba tout ba vana na apprécier na ING Arena pour la première fois. Les padres fait rigoler a dépassé plus de 10 000 billets. Skadi na billet mingi te bozo la place na bino s'il vous plaît. Na ibisa bino to pe sa confiance na président Levi Mbuta za congolais mona mboka na souci ya mboka souci ya Congo. Na conseiller na bino boki na ba plateforme na nyonso bo s'abonner bo sala suivi ninga sala ka suivi ba konza mboka na biso banani bazo travailler banani bakangi miso banani balali président Levi Mbuta aza moko ya ba congolais oyo azo sunga Congo azo sunga ba congolais aza na poser ya changement ya mboka na biso force na son excellence monsieur le ministre Constant Mutamba samedi toza na kata Paris à manifestation pour la monsieur le ministre Constant Mutamba kozanga te de 13h à 17h totia bino bilili ndenge tozala sur le terrain avec na ba journaliste na biso basala ka bongo politique. Merci la confiance na constellation bosala biso lelo toujours yamba Patrick Meka Ombre Jaune toujours yamba une émission lelo grand parmi les grands sapeurs yamboka na biso après Dom de Paris Patrick Meka Ombre Jaune grand parmi les grands sapeurs avec tout bita solo. Merci. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau. Clic et Ratakate. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Charlie Mpaka Lingomba. Bonjour. Mukolo ya pays Migeniema. Bonne santé. Ancêtre vivant. Bonjour Nayo. Santé kitoko na ngolo ya Nzambe. Makambutu kitoko na ngolo ya Nzambe. Quelle odeur. Odeur solo, papa, solo. Sur la mabeto ya malamu. Papa. Solo, bazolo bela solo. Yondo goyeba so yondo zo bimisa solo. Mabe, oto ya malamu. Obiso tozolo bela solo. C'est l'odeur. Basolo ya rami balé hein. Soze ya mabete ya malamu. Basolo, solo to vivre après concert. Basolo eza plaisir. Basolo eza plaisir. Donc bato basalelaka ba marque ya parfum. Ya parfum ya solo malamu. Yo biga basolo ezalaka mibale. Bon. Yo moko ekomi na okona sisi te ya parfum ezalaka solo malamu. Si suke basolo oza na ba plaisir solo. Motu na motu nde aza na ba préférence na ye ya solo nini alinga asalela neti yo solo oyo yo ozolobela eza préférence na yo ou eza choix na yo ou eza vision ou eza emoniseli na yo mais tolingi tobanda émission mbala moko tokokokota na émission te sans topesa prêtre Nzambe merci toyeba ndenge nini akopesa prêtre mboka la pulga supérieur maître moto makambo moto solo moto azopesa je partout azoleka atikaka solo akokoleka inaperci te place azali place émission ekokuta ye bambote ebele na bureau mobimba epela bafonction robenga chali kilabax Francis Dibaya, Dem Semola, équipe Mobimba, il y a chant de guerre, Timouata, Soromoni Arnakoul, Omoni Miyembe, Omoni Foudre, Omoni Sedambungu, Omoni Mishkangandu, Jerispi, Omoni Ambila, chant de bataille déjà, ceux qui t'ont fandi bon, tu as vu que Makambuto est kitoko. Tu as merde ou merde. Gospel.
Oso comprendre gloire na dom afandi nzekule batutu baebi manzeku na mbonda ya Valère ozo mona Mbiaka Voiluski azawana afandi na etando omoni Clifton afandi na basse omoni Shaggy Sente omoni Malik Sente tango oya kotala ba petit taille intact makambutu ekomi kitoko ozo comprendre bambote na bino place bozali kokuta bino mais bambote belé na les millionnaires Cisco Kitenge na Zambie bambote na place bozali Aka après concert to yambio lisu to yambio to salaki ba promotion na yo ensemble na Francis Dibaya to sali ba émission ba fauteuil jaune to lobby fait tout ba pour un concert ouais siko tango au tali na kata salle omoni batondi tende il fallait batonda ouais ozo analyser ni ntaki un cas ntaki mutu azara na milieu ya musique eza musique eza la première té eza la première té eza nango la première té eza kaka boye po eza la pulga prêtre mboka nde ifo eza la boye bapiaka euto leka pati ya grave oza nango na bachombo na yo nga chombo na na bapiaka te yo nde ifo tala oye kokompare ipo yo ozalaki na kati yo kutu nga na yo ozobima nga na omona yo seke ozalaka na poto oyebi bevenema ndenge elekaka na mikili bon soi-disant tosali piaka malembe te baye te nde fala ebaya oui te nga siko na aborde bongo soi-disant tosali piaka est-ce que média nde il faut aya na résultat final baimage elakisami basali badébat normal mais oyebi souci na biso ezalaka nini omona ondire bafanatike ya clan moko boye nde babandi deja kopiblie place omonaka makambutu ezobota makambutu ebotaka wana parce que lelo mutu nyonso ana facilité ya kopartager information quand même bien si ba téléphone numérique yoka omoni bato balingaka ko se dévoiler te omoni auprès ya internet bato baza masqué mais biso déjà ndenge tocomprena moloka etolandaka te bazwaka baéchec na bango plus grave balingaka olati yango ndenge biso nzoka biso oza bato ya baéchec te ndule oyo soki toanilaki yango oyebi tongai toboma combien de fanatique ya bamélomane ya la bonne musique oyo kaka ndenge bakoti kuna na kati baza satisfait million de fois po bayoki la bonne musique mutu tu aobima kuna babi oyo eza plus que la scène musicale il y avait l'ambiance bato bayoki musique kitoko babini bato bazalaki na kati kuna po awa ti totikali na ba 3 jours bato bandima ekutu te ke moi 60 à 65 à 70% bato baobima kuna babanda kotala na koki nayebisaki oke baplace ya bato wana eza omoni ke bato baza babimaki mige mais makatango oloba baréseau eza bafanatique baswana yokanga te yo ozolobela kifanatisme oui je oyo elekaka na réseaux sociaux yo mpo oyebi le mosusu yo mpo géraka déjà bafaux compte moko 8 7 8 otika bato bagere oyebi eza lisumu oyebi merci ko bato osala ngo te merci soki yo oza ta na vision osala yango te merci mais bato basala yango baza biso tokoki koanile ndule te vouloir ou pas na forme nyonso ekokoya un jour te ekoya un jour l'air mosusu ka moko boye l'air mosusu ndenge ezwaki matanga makambo ebele makambo mosusu to anile kaka ndule pe tolobi deja tokomi pembeni na sold out mais to anile ndule papa toko anile lango nini
po yango monaka bato ebele batekaka babiye te système biso toobetela mbela bosombi bobimisi bino mo bokomokabola bino mo bokomoluka na bafoyer banini mais barguima oyo ozoloba bato mosusu basombaka babiye bazokabela bato na bafoyer tout ça bapreuve tangible eza te yo komona bapreuve wana yo siko omonaki yango wapi biso toza na domaine yo kanga tokosala yango te po toobimisa mbongo ifo kota somba biye oyebi kaka na ndule wana po mwa mobulu moko ya koleka na air moko bato babundaki guichet bakangaki lisusu bato babundeli banda oui mais yo kotuna nga te nga nazomona ngo de loin milangi epanzani bakangi donc tokomi ba 22 heures bakangi portail wana ya munene babloke na bato babiye na bato tu oye mwa okota eza te mutu to yaka partir à 22 heures bato baza ebele batémoignage eza ya bato ebele bato bafandi na bakafe na kote bazela ndula esila bamona ndenge bato bakoya okomprendre tokoki kosalaka makambo forma moko na bato tu te mpe tokoki kolanda incitation à la haine na bango te banani papa biso oza bambiaka biso tozosala ndule omoni nde toza boye tozorepeshe te tobeti tolongwe toza na kote te bapesi biso pourcentage na biso tolongwe toza na kote te oyo bakoratrape o te eloko wana ozokopwana nini wana etikali orepeshe yango lisusu te biso oza na nyongo te libaya tu tozotya tozobeta okour wana ozwaki yango te kour wana nasalaki yango te kour wana olekaki zongela kour wana repesage lisusu biso te biso topesa la team bosala musique po bodefie banani todefie bamelomane ya la bonne musique oyo bayaki place wana bamesana koyaka toujours todefie ndule kokekasa ndule ezaka na ndule loyal motu to atiaka libaya lelo adversaire héritier ezaka nani na musique congolaise moto toko compare na héritier musicalement parlant na musique ya adversaire aza motutu na ndule basuzestimaka adversaire lelo ndule en plus eza esu ndenge moko na akala te na bapetit dimi bakoma okota ibora abetika eloko nde moko esimbi afandi aza mpe na ngwende ibora kozani bamomboshi bango oyo te babeta mokili mpe ibora abima te sikoyo ozala na kati ya rai yeba kotambola na rai po accident na rai soki osali na train o tramway o nini o métro TGV accident nango ezalaka très grave kokota ezalaka bien mais baaccident eza très grave ti moata eza 10 mouvement ozo reproche nini mpona concert na bino ozo reproche production marketing esalami bien te babwakaki biloko liboso ya concert reproche eza na reproche wana kutu yo ozoloba tozala forte ndule deja eleki bien 70% eza deja réussite to reproche nini obiki atisi kona kobeti sold out te bana bandobeta na poto papa sold out papa yo oza na besoin sold out na lobi kaka mais sikoyo jobe bozongo boboya yoka na yebi yoka merci boya bina na photo sold out mais bandula ba sold out omona bindaka ndule eke na sold out banile
ndule ke sali sold out na te boye kokota na kati na sima rideau bato ba filmer vide eza bato wana basomba ba billet babelaki ba fièvre kolokoto En fait, ma question est tout est sur bateau. Bateau pour que l'on va comme. bandule kasi te po yozo lingo memangai yozo lingo memangai na format Concert nabino. yozo lingo memangai na logique des choses. Concert ils a récite à 100%. te Et surtout qu'on malembe te na uyokanga déjà yango wana lobi idée te eza ba question yozo na idée opesa te to construire eloko te to sala émission ngande kutu na kopesaka ba idée bon yo il faut tunaka mituna bon il na 3 règles pour ozo comprendre yo kanga ina ebisa yo mige événement ba préparaka ngo po bo échouer te échouer eza nini échoue eza nini question no linge koka jambre événement nyonso tu na se ya moi ba préparaka ngo kaka po ezala na échoue te événement qui a échoué par rapport à catastrophe naturelle moko ya mbula elembisi moi j'ai événement ekoko lemba par rapport ya sango moko boye na mboka elembisi événement échouaka koma bobongisi tout événement bandi bosali pib bokomi pembeni na événement le mosusu 2 semaines bolongoli affiche boanile yango wana sikoyo événement échoué mais événement betami pardon yango wana eza échoue ozo comprendre bokoki koréussir kokoma ntina suka te en fait de yoka te pardon annulé concert na te yoka moto asali mpiaka moto annulé yokanga yo zolobela na moto asali mpiaka yo tikanga na koma oyebi mpiaka sikoyo ezalaka nini yo ntango basengaka yo mige nyemba pianga 20 € s'il te plaît tonton soko olobi oza mpiaka signification ya mpiaka ezalaka nini ebongo sikoyo ntango oyo okotaki na kati ya sale ozalaki na sale bato bazalaki te na kati ya sale moninga mpiaka na lobi ya concert te mais tozobeta lisolo ya concert awa exemple par rapport ndenge ozoloba te exemple opesi ngai oui na moto na moto ngasala exemple te sikoyo yokanga moto oyo annule concert na ye aéchoué na moto asali mpiaka baza bato moko ti baza bato moko moto kutu oyo asali mpiaka akokoleka moto oyo annule moto annulé ari prudent parfois producteur asali promotion sikoyo yo ozobenga ngo prudence yo kasi sikoyo na ye biso ndenge nini bato bazalaka prudent bazalaka ntango deja ozosigne contrat na moto oyo akokosala promotion bien te eza déjà imprudence dès le départ obandi déjà manœuvre ya koboma déjà événement na yo moko yango mpe bino bosali malembe papa malembe papa sikoyo eyaka ndenge nini na veille déjà soki bomoni yango il faut boyeba ndenge nini ya koprotege baprotegeaka événement banilaka événement te baprotegeaka événement eza baame mobimba esanvolaka ekoti mpo eyeba ndenge nini ekoprépare événement ezalaka je te koanile eaffaiblisaka morale ebomaka mpe baorchestre ekokoma monotonie bokonile mbala liboso ya mibale bokoma omona yango lokola style bokokoma komona yango tozosolola mais bando fanda na kwani eza lokola tozosolola yoka ngai banilaka concert na format nayebi so déjà te konile concert eza mabe te konile concert il faut zonga suka na même salle wana po billetterie déjà te kamaki
changer date. Date eza kaka na même salle, changer nde date. Omoni maele kolaka mingi. Soko zoningo ya na protection magenya, biso za bato ya sagesse spirituelle. Comprendre? Konile concert, il faut qu'on change date. Report yango wana. Ozaka kawana, ba melomane bana batike na bango bo garder. Tokopesa bino date na même salle, po eza batike na bino ya salle wana. Ba code nango eza. Yango wana nde vrai sage que onilaki na salle longwe. Bo récupérer soki banini. Format pe boloela ke banité. Bolongwe lisusu, boye lisusu. Wana eza faute. Événement leki mututu chic. Mututu asepeli, mututu abimi after batu bake, batu tout baza à l'aise. Bazo pesa mbela ndeke paka koto oyo nde ezalaki mwa boye. Koto oyo nde mwa ezalaki boye. Mais musique kitoko plus que scène musicale. Chaleur Yamabe. Plus de 70%. Déjà, nandenge ya ndule eza normal. Nandenga musique eza normal. Siko komona bato baza ba mayo faible. Bazo linga bala musa. Ah, bola musa nini? Ya bino eza liboso. Tozo tala pe, so etikali 8 jours, omona kaka nila. Paka, vous avez un problème na banane. La team Wata. Sans saut. Team Wata sans problème. Est-ce qu'il y a un mouvement sans microbe? C'est moi combattre le concert héritier. Non, il y a combattre le concert de G. Sali dans réussite, tu sauté étape. Tu as regardé ça le moussous. Ah, quand on est besoin. Oh, mais papa. Tu as bêta, tu as bêta. Musique qui format bino boyingo bando bete lango. Et ça format moko ya Goliata. Vous comprenez? C'est que muta go beta sous sala 2000 te et comme bangisa. Te. Go beta 4000, 5000, 2000, 3000. Na bien, na tala be émission héritier moko. Abenga nouveau casino de Paris. Ça là bata théâtre, ça là Herman Amis. Herman Amis, moi ça là ya comédien, ya humoriste. Plutôt abenga casino de Paris, ça là bata théâtre. Donc il y a un niveau ça là bata likolo. Mais c'est quoi le problème na biso mege toza yokanga. Toza awa na no ole to kotaka na mozindo ya intégrité to lingaka te nzoko za pe journaliste. Yo éviter que place on est salement théâtral. Place à mais oui, c'est quoi tango lobi bongo. Pardon, tango lobi que za bato maboke. Akosi te. So ba biba beta sala likolo eza ba scène, eza ba Olympia. Ozoko point pardon, tika ko kataka te. Bazo zongi soto ko makata. Ozongi singate. Casino de Paris à ça la bato maboke te. Eza musique. Et fabrique. Eza fabrication ya ba Congolais. So ezaki bato maboke nga théâtre liboso. Ozo comprendre? Yango wana. Po basala ko beta yango wana bo Olympia basala eza na poto ebele. So bona ni na polo nouveau bona prom ni na Casino de Paris. La team Wata en gros. Oh. Parce que tango loba oui. Yondo ye nango awa yo muto ye nango nga natangita kombo nango te yo ne muto ye nakotanga ngo pona nini kasi mais est-ce que mondela bato sali binoni est-ce que nga nazata na problème nango yo muto ramene kombo ngo awa ye bandeni longola yango la team ekobeta yo longola kombo ngo awa to sauter yo muto ye nango bino komitina prom na basali yo oye na kombo ya salle na yo longola kombo sale na yo toleka o eza di mouvement makambo kotuna eza ebele o orchestre monene ti oyo eza di mouvement après wana bozokita na sala 2000 tozokita na sala 9000 tozokita te tozobeta biso tozobeta
Occasionnellement, so tokuta un producteur, aye, à mon avis, salle à demi, tokoko tisalo tchocho. Très bien, bravo, 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 bravo. On comprend? Bravo. État d'esprit, on est tourné pour ça. Musique est une grande saleté. Musique est une faut mettre la pour ça, musique. Problème est ça pas na biso. Tozo linga tolata o eza biso te. Oyebi combien de fois t'es congolais ko oyebi combien de fois tozo kata ya obongama pona obeta basal o eza mythique ata Olympia eza nango moke mais oyebi combien de temps bozo po bo préparer ngo kaka na titre moko nanu scénario ezobi no temps na cohésion ezobi no temps boko structurer soirée wana ezobi no temps siko boye bobetika ndule moko bozongi kini nzoka mutu muso akotaki ndule na bino wana te po alalaki na bulo bato basalaka mais azalaki na posa mona la pulga azalaki na posa mona akwila moyembi amona mbila ozo comprendre amona kime solo azwi ta ya komona ye te po ta ekorespondre te bozongi wana tooboma ndule bawenge na bao grand complet babeta na bamadeleine babeta partout bagrand salo tout toomona ezalaki nango batongi yango lobi te ezalaki mingeniema ezalaki miziki tolongola yango na format oyo tolongolongola yango wana tobeta ndule longola no hypothèse na mutu ya bato bamonaka o mpiaka basekaka basalaka boye te baolekisa temps baprépare temps na bango ezoya tozotala bazala distrait te biso deja toleki eza te ke o te repessage te toleki cour moko ekangi biso eza te toleki totala makambo mosusu na cour surtout ezalaka bongo bokonte bobetaka na Paris to na baprovince place oyo ekobimela po bacontact eza ebele bato babengaka de partout oyo eza di mouvement eza cope bato babengaka tout moment mutu mosusu akobenga ayoki atali abi te nabongama nani po bato mosusu batalaka kobetisa ndule aomonaka ondenge nabetisa wata na 20 000 nanga ozo koprendre na meko propose aoyeba te ke 20 000 ekosila kaka na eloko moko boye epusani te kaka dépense moko boye elie 20 000 mpona obetisa di mouvement il faut préparer bien obongami oza bien oyebi ke logement transport aller retour soki eza ya avion soki eza ya nini bapremière assurance yango wana oyebi ke danseuse wana ayeba ivoire Jack Love bopreparaki ayembaka déjà aza déjà chanteuse to bokomiseka chanteuse kaka mikolo po nga zela na kati ya concert vraiment félicitations à elle azalaki vraiment na hauteur parce que kolongola biloko ya Jack Love mpena fozala mpe na maîtrise mpe problème na bino mabe na bino bajournaliste eza bolingaka te osala émission sans komema nkombo ya motu kodédicase okoloba chanteuse wana ayembaki nzembo ya moene wana ainterprétaki yango lelo Jack Love na nkombo na mpona nini na baorchestre ya Congo soki moto atiki mosala po moto fo boyina ye oyebi yokanga nkombo na émission na taki boesali yo yokanga oyebi na nzembo wana basi bayemba combien de basi en plus ezalaka mpe moto ayembango mpe ye te Jack Love moto ayemba place wana te mais totikaka émission ezalaka propre soki
soki Nga yokanga naza libre otanga ba kombo, yo oza libre ko répondre. To suka wana. Ça la bongo s'il te plaît pardon. Comme bisanga bi mutu te, yo répondre ga ba question. Donc nzema mwene. Vocal ezaka na kati wana to ka fiona yito ezaka na Jack Loft. eza nango yete. To mona makambo na mokilo ya. Te la timo pena oza plus que wenge. Yo ndo yebi te yo. Kasi yo to yebi le lot. Di to yebeka ezaka Jack Loft na nzema mwene. Ebongo yo baka te Elise pa yembaka. Tene yim ta ke? Kasi ye muta yemba. Lise, non, siko yo ozoloba na zo compliqué. Est-ce que na compliqué aussi ko? Nazo orienté yo ozalaka no tranquille. Émission ezalaka pe clean. C'est bon. Omoni di mouvement tango tozoloba. Mwana mwasi akobeta guitare na timo wata po toza na ba pro. Bana basi tout wana ozomona bayembaka na bango. Koyembeza bango te. Koyembeza prof. Nde baza wana motutu ata oyembaka te. Mais so ba biso ko bayembiso nde ba oyembiso. OK. Ba excellente o ba koma. Ba koma ngoka ke pas prof. Ozo comprendre? Yo ko kansate ke soko lobi o te pona nini ekomaka mabe te. Baza ba ser na biso. Tozalaka na bango ensemble, topesanaka bambote, tosololaka, tosouhaita deya ba bonne chance. Est-ce que ce moto a préféré kotika bino il faut beaucoup commisser ennemi? Non? Et il faut passer bonne chance. En plus, ceux qui battent baolo ngwana bango na ndenga mabete. Ba fingite, ba lobi te, ba sali boyete, il faut que souhaiter ba bonne chance. Mais eza nango important te qu'une émission moko boyeka komboya te. Et là on est ça qui Richie watana ba mata podium na 21h. Concert normalement il m'a 20h. Eza ndule na ye. Programme ezalaki bongo. Abanta 21h. Ya ndule na ye mege. Ako papa mata 22h. Atika no ba musicien ça est programme. Mais pour na respect public. Public déjà écoute la musique. Azena pour ça consommer. Bien sûr. Azo consommer déjà ndule. Quand ça ndule batu bayaka tout wana oui. Tokolo ba 70% tout. Bakoya pona la pulga. Batu musu bayaka pe ba mona ba Mr na bango base dambongo bayemba trop po soki avant wata mata base dambongo bazoyemba trop bakobwaka biso bakoprofiter kobima bima. Ça a déjà avantage. Pona batu bazo analyser sans wera na carrière wata mobulu. Na moni ba analyser belé batu ba analyser musu balobi maramu nyonso ya wata so wera yende za manja. Bon. Okolobani. Bon. Kombo awera soki ekoti ekoza normal vie na biso azo mérité ba respect na ye toko contredire kombo wana te batu baosala ba analyse olobi bien baosala ba analyse biso koya kodefie ba analyse te sur kombo ya prêtre ye aza vie na biso ntoni totie na biso na entre parenthèses tosala ba événement ebele ya minene déjà na ba place ebele sans vie. On comprend? Ebele, sans vie. Ebele. Na ebite suko so balingi so ne. Tomoni ba artiste ebele suko on ba encourager. Musique ba encourager artiste to ba encourager la team. Ouais. Même sou mingi ne ba seki la team mota. Ah, mais siko yo kana biso yoka mige. Na artiste on a la vidéo c'est quand ebika otala mati. Ebika otala ma o ezala pour après tramboka. Dans le bien comme dans le mal okobima kaka. Ato seki okobima. Otala mati. Ba otalo te po yo zo seka, ba otalo po zo lo ba
ozotya kombo ya moto moko boye aza na makambo apesaka linie yo otikala no kaka bongo apres koseka okoma no mpe pembeni ne te ozotala makaka na réseaux sociaux ozokoprendre makambo wana ozosala wana tobimi liboso na bino na bavoisin na bavoisinage bayebi kutu te ke ozalaka lisusu artiste kaka na réseaux sociaux nde bayebi bato tu wana ozomona na baréseaux sociaux bango mpo bavivre il faut bongo vraiment oyo la pulga ti prêtre mboka ti yo ozomona événement yango moni bato ebele balingaka baanile te événement il faut pesa solo boye il faut ebimisa na bajaloux ozokoprendre il faut ebimisa na bato tu ya format tu événement makambo yango wana ti mikenema ekolekaka inaperci te bobete ti te internet il faut ekangama il faut bolobela balobela te seke solo elumbi te solo elumbaki le 24 mai makambo elekaki kitoko je kitoko balingi bapesa yango der wana oyo ya bango nde format bazalaka oyo eza ti moto. Mais par rapport à la scène, moi, différence c'est ça. Différence c'est où? Différence il y a la scène na Dôme de Paris et ça la popularité. Oui. La popularité déjà tant au komaki. Tant au komaki tito ye mikili na bino na bakoki bo bando la kisabiso. Yo moko ti okotaki wana bato omonaki wana na bato bando la kisanga awa. Omona ke ezaki différent. Ça veut dire, eza makambo tomoni, mais événement l'équipe bien. Toko yeba, orchestre koufité, orchestre ils ont progressé, ils ont qu'un vers chemin de la gloire. Pour toi, on a quatre chemin de la gloire. Tous ont avancé. Si vous bino batouba, on a quatre chemin déjà de la gloire. Oh, tout beaucoup kuta on a quatre nzela, eza 70%, il faut bo ramasango. Bon, chemin de la gloire, nzele za kaka na bambilinga mbinga ba pertinente. Il faut za moto vision pour mona. So za moto vision te, ozonga ndenge bato mokili ba rekile pour mieux sauter te. C'est que ndenge ba na Israël pe ba nga bazonga na boumbu na Égypte. Babi fallait moi single moko avant bobeta concert. Wana ba idée ya batutu. Falaki moi single moko boboaka bato bosalaka boye te musique ya bongo te. Concert live eza concert live. Bato baka oyoka interprétation ya musique oyo basepelaka nango na babar na bandako. Baya kobina baya koyoka le meilleur yango wana deja bato bayokaki. Bango baolinga bazongisa na le passé composé. Biso deja tookende toluka date. Bango il faut batika ka kosala biso ba analyse po toza na makambo. Biso to kosala ka bango analyse te po baza na makambo te. Toza biso tu na mikili. Solo nini ezolumba kaya Dôme de Paris eleki nango deja mais ezolumba kaka internet ekangami Dôme de Paris kaka la puluga prêtre mboka réseaux sociaux ezwami na maboko ya kotaka l'art. Ato aussi là, bakota lote pas 20 000, 30 000 personnes, ata orobe tapé 100 de bolobak. Pozo lobela kaka la pulga prêtre mboka. Voilà, c'est la deuxième date. C'est pour cela que ça va répétition, Mikolo. La répétition est pour orchestre et à l'enforme. Et la société mobimbati. Ndenge to vivara na kisasa ndenge to zao. Eza structuré, il faut to répéter ndenge to répéter bato il faut baza na forme. Il faut to kutana ka famille wana ndenge to mesana. En plus toza na studio, il y a ba musicien, album ba musicien. Mais prêtre mboka paza na moi 4 5 plans de moko o chaka ka na o martelé pour pesa poids. Ça moussala tu bofanda kat hein? Il faut fonctionner.
fonctionnement. Kitoko, Charline Paka, Lingomba, merci pour la première partie de l'émission Abisso. Merci de Bandeko tout au bon d'Abisso c'est pour à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Tu peux s'imboter dans le vénérable grand maître choisi Matata. Tu peux s'imboter Chancel Mbemba de Miguel. Tu peux s'imboter dans Silas Kantompa international congolais. Tu peux s'imboter Belé Junior Malaïsa le mystérieux. Tu peux s'imboter Ye mbote ya papi matalatala matos miroir d'Angola d'Acosta patron pesi mbote bele personne biso il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo Iri Lubadika les cavaliers solitaires pesi mbote na maman Philbertine Samba moi c'est docteur Samba Charlie Mito etage suka niveau suka la patronne Evan Tumba na kati on vex Evan Tumba na kati on vex pesi mbote Gaëtan Lipa moto de Bruxelles na hyper de Firigola pesi mbote na Kéline Tsumbu, OGFST Paris, Roi Bilama Grand Calais à Mboka, tu peux savoir tout au bord de la biche sur pour Mambote, vous êtes belé partout dans le monde. Maître Guégué Motepe, là, merci pour l'assistance à l'émission, merci d'avoir mouru à bonne musique. On a battu au cours et merci ton message, enfin, tu continues. Deuxième partie de l'émission. Bon, remerciement na ngai nanu na ba mélomane à la bonne musique na ba spiritas tout oyo ba répondaki présent na jour il y a le 24 mai na Dôme de Paris ezalaki kitoko. Merci na bino boye baki ba programme eza tozo continuer toza na mikili studio ezali boye ba ko contacter ba oyo excusez ndenge fofé itoke le maréchal fofé itoke azoye ba ndenge nini akosolola Yannick Kini Rombox to pe simbo tebele si vous plaignez la catio Rombox wana na kubo sanité Yannick Kini Rombox merci fofé itoke maréchal azoye ba ndenge nini akozwa tozoloka na champ na champ pas d'acheter pour prêtre mboka yemba maréchal merci na yo pour tout Bambote ebele na Jimmy Belau ya mère na biso Soraya Belau Bambote ebele na Cisco Kitenge les millionnaires na Zambie Cisco Kitenge très puissant Cisco Kitenge Dieu baseke Bambote na place aux alliés les meurtriers Dieu baseke les meurtriers Bambote na place aux alliés Bambote ebele na les géants de Belgique Semodogo Bambote na place aux alliés, Bambote belé na le PDG Olangili, le directeur Yamer Nabiso de Borangi Zulu. Bambote na place aux alliés, Bambote belé na prêtre mère Timambote Harmonia Kaningenzi. Bambote na place aux alliés, Bambote belé na binotu bolingaka la bonne musique Basse Gare du Nord. Basse Gare du Nord. Attends, Calais, Charo, Gattuso, Bambote Nabino, Bambote Belé, na Kevin Cheval, Shungura, Akafulek, Bambote Nayo, le PDG Bobo Beloy, président éternel, Kawe Mbombo, Bambote na place aux alliés, champion passé, Bambote na place aux alliés, Liboma de Paris, Check fou, Bambote na place aux alliés, Bambote Ebele na c'est dans la loi. Gelo Wangyo. Maître arabe. Bambote Nabino place Bozali. L'imbattable Churamboma. L'imbattable Ndobo. Nabela. Bambote na place Zali. L'imbattable Ngoli Nzabe. Maître Mouze. Lokololoboko. Lour Mouze. L'imbattable Mouze. Écoute, ya tembete. Ngamona mona bevenema. Naebi lokolo ndenge saka na liboko. Lokolo loboko ya se Maître Ngoli Nzabe Bambote na place ozali Bambote na bino batutu bolingaka lingomba mpaka mokolo ya pays Évidé millionnaire le seul et l'unique oyo eko beta kao azui mikili na maboko akotisi yango na kati ya emballage azongi nango na South Africa komba ya cage bana mikili babwaki jeton bana mikili naga ebimi ekoyi na kati ya terrain que il y a pas moyen de bagarrer cette combat. Pourquoi? Espèce millionnaire ayaki nango Rombox Yannick Kinia patron
Motutu aza d'accord. Na mindele ya Vuitton. Dalier. Tala bato basomba bilamba koleka ba chinois bazate. Mais chinois na molongo. Ba obenga biso to ya na Kinia, mais c'est Kinia, mais aujourd'hui vous êtes avec combien de personnes? Mundele azope sa respect. Retour c'est lui. Ah, Box papa. Yannick Kinia, patron des Fati. Diable. Donc, azou vraiment pouvoir. C'est que ce besoin na bagarre, moko bongo, bon, baza lokola ba Jakisha, ba Brisile. Ato moni likolo bukane, akoyaka na médaille. Comprends? Ato moni lokola o liboko babetaki lisasi na Paul. Boye bagaka victoire ekoya Rombox. C'est que na South Africa, mboka ya ba Skoda Pongo Hervé. Vous comprenez? Mboka ya ba 2013 ege muzala. Mboka ya ba poison Kasereka. Mboka ya ba poison Kasereka. Fukushima. Diable. Yobi ke poison Kasereka si la raté. A se réservande. Poison. Fukushima. Vous comprenez? Mboka ya ba zombie Fabrice. Le roi Fabrice. Vous comprenez? King. Mboka ya ba Didonkoi. Vous comprenez? Mboka ya ba Mohamed Moleka. Moleka. Tosila na bien Moleka. Moleka. Vous comprenez? Ya ba mère na biso Charity. Mboka ya ba mère na biso Charity. Mais qui n'y a abundi bagarre en Europe. C'est la toute première fois. Asa muta ko féliciter que banda Afrique et Salama. Bazo champion du monde na catégorie ya poids lourd, na bagarre ya linge. Pona devant Mindele, qui n'y a zo payé ba plan. Diku boya ba 120 000. Ala diable, Rombox. Yamatananate. Vous comprenez, azo valoriser. Azo valoriser. Vous comprenez? Rombox. Mike Ndembo, Mozuya Pass, baza valoriser. Ba petit nanga bategra Masaro. Junior, Masaro, Sikoyo. Si on a kini ya no non mona moto pembe mo te pembe ni wana Junior la vie. Ah Junior to pesi mbote. Junior la vie. Espèce producteur. Il y a un producteur ya ba sud africain na Dirba. Junior la vie. Junior la vie. Tegra Masaro. Na Tegra Masaro yende siko systématique. Hein? Vraiment na ndenga vitesse. Tegra Masaro. Mais Cisco Kitenge. Soki nazo beta mbela na ebiti na Cisco Kitenge. Mais na makambutu na ndenga pa na maawa pe toza na le play ya ba play tout au fait mwangu. Ya mère na biso filo maela. Au fait mwangu le constructeur. Au fait mwangu moto moko bien. Au fait mwangu toza na ba plafond junior elala malgré zo kima na ebite mikolo aza na mbongo te wana cop ne ko kima na chombo faux jeune na makambo kima zo comprendre hein eloko bobayiga yango ala ozo promettre pona nini kasi to lobelota na TV ko kima kate monana solola to ebike bozaka ba patron internel te solola papa ozo kima Nzambe. Bon, pour ça, nous qui est tombé la dernière place ou quoi. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65.
Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Oui, ça allait bien. En gros, bah, visa, vous savez combien de visas pour la tour tout presque. Te siko moni makamba ba visa eza canal. Canal eza Nzambe. Te canal. Vous avez mon accord. Canal eza Nzambe. Maturité excellente na yo nde peso facilité na ba coin mosusu. En plus humanisme. Il faut Il faut aux humains tozana nyonso na des services na ordinaire. Ouais. Oh, il y a un passeport de service, on dirait. Et ça problème était toye na ba des services. Et ça y a biso. Et ça falsification des documents. Mon oiseau portait même nom, même figure, même adresse, même identité. Attends, on a 4 passeports. Et ça falsification. Vous avez besoin combien à propos de visa? Et on a des mouvements, ma visa, tout le bel kangote. Des mouvements. Où est ça des mouvements? Ma visa, tout le bel kangote. Où est ça des mouvements, papa? Des mouvements. Qu'est-ce que mon aîné? Francesco, je te prends. Et ça, ma question administrative, mais où est ça mouvement, mon aîné? C'est les ata vocal mon côté ya na mekili ouais c'est la MB petit na biso katele ya katale mbamo plus grave eza Christelle alia mbongo mundele boka na ngunda na poto bon sikoyo capacité ya leader ya bongo imagine vous-même wana kuto akotisi nanu pas même transmutation oyo ya film ya XOR non kuto kotite o baloba la zéro là moyebi ngoti epepeli mwinda eko katana car apportaki ta esprit wana te pona ba visa oyo di mouvement papa oyo di mouvement yango moni makambo na biso tolinga kobetela ngo tangwa te tozaka pe trop jaloux te malheur ya baninga pe tolinga kobetela ngo tangwa te Oto ebi bénédiction ya Nzambe linga makelele te. Leader aza trop jaloux te. Leader aza na humanisme. Leader a partageaka. Yo kasi vraiment na orchestre na biso mutu akolongwa. Akeko to orchestre mosusu. Pour anité. Jamais. Pour la raison. Mais où ils ont déjà des mouvements? Place mbate kotaka. Mbata ya valeur. Place au ok, li solo moko bo solo li bien aux bonga voiture au baluka ok. Okutana na ba Don Pablo Angelo sa ya mère na biso Yacine Bilele. Ndeti fondation Yacine. Soko ye na demande nous ezala kaka bien écrit. Mais smoking na quartier latin siko ya. Na moni na confio lo na ba répétition. Obenge nani? Smoking. Smoking. Oh ya bilamba ya pantalon to ya. Smoke. Yes, nanga. Bon, bonne chance na Viramo. Pour Nandoule na hippodrome.
bonne chance na ye. Par rapport le musicien et bien au côté on que c'est mouchou. Il y a ça ici ya biso te mais biso ba musicien na biso ba ko ki mana poto te. Musicien qui mana poto. Oh. Est-ce que ça musicien? Un bon musicien alongwaka na kini. Abandi moto gashi na kini. Likimba wana nano ya kini wane. Ça bien dit. Ah. Papa. Tranquillité o ezaka na poto ata na bari ya poto. Esenga makambo o réfléchir makambo musique te yango esengaka oyeba ndenge nini okoki kosala ata biki ya caméra. Oso comprendre? Oyeba ndenge nini oko monter ta chaussure moko boye. Yo ti obimaka liboso na bino tranquillité wana elobelaka rien na poto. Est-ce que tranquillité on est à Badoremi façon la sido? Rien. Et qu'on inspire na nini okoka mona vernité. Jamais okoka kingongolo. Jamais okoyoka eloko. Nzoka ba inspiration ya katina ba kingongolo wana bana ana babetaka. Ozo comprendre? Ah. Papa. Tika na yoko musicien valable akoki koki mana poto te. Soko longwe otika nino kaka artiste. Ozanoka artiste chanteur. Artiste chanteur. Charlie Pakato retenir nini pour un passage na yo na fête jeunesse lelo. Ko retenir que Timoa teza dit mouvement. Timoa ta ko continuer toujours ko satisfaire bino. Comme toujours. La pulga prêtre mboka supérieur aza moto yo soka leki atika ka solo. Merci pour solo elumbi internet mobimba. Solo ya pamba te solo pe ebimisaka ba jaloux. Ba koki oder te faut ba se manifester. Metana bango eza te po biso tozo percer. Déjà to beti to leki tozo boule makamususu. Bambote belé na batutu balingaka Timoata balingaka prêtre mboka bambote na bino bambote belé na moni na États-Unis d'Amérique, Mustafa Kobange, mon ami millionnaire, patron, Kobange yaba Mustafa, bambote belé na Trésor Chica, na États-Unis d'Amérique, bambote belé na Gege Mogrosso, Tansia Campbell, bambote belé na Poto Awa, na Keno na Coloésie, na moni les boss Didi Levis, patron. GG Kalonda, patron, bambote na bino place Bozali, Sarkozy, bambote na bino place Bozali, bambote belé na Angola, na moni, mon ami Weston Chifundu, patron. Vous comprenez, bambote na place Bozali, Afonso, bambote na yo, bambote belé na Seleman Zombi, na Angola, bambote na place Bozali, bambote belé na Odilon Swana. Odilon Swana. Bambote na place Ozali, na Angola, bambote belé na Doukouré Mazono, petit na ngai Trésor Maoka, bambote na place Ozali, bambote belé na Nantes, Chouchou Maître Debord. Mes condoléances, mère Nangatina, toza ensemble, na Mystique à Fourmi, na Kokota. Tina Kinkani, bambote na bino place Ozali, Mishadaya. Bambote na place Ozali, bambote belé na Papi Chic. Na Nantes, hip-hop ilofa. Na Rennes, hip-hop ilofa. Na Rennes, Agnès Mbombo. Na Rennes, bambote belé na Di Emporio, Nzambe ya Bilamba, tout. Na Nantes, na Rennes. Di Emporio. Omoni Di Emporio, ndenga za bongo soko komi na ye. Invité moko te odeko na propriété siko ya chic. Pisi mbote Di Emporio. Blagi te. Ndenge nazo beta mbela, ezake nazo lobela moto oyo, nga moko na uti poto. Nzamba songi occasionnellement azako to master gege moto pela. Pire, mais occasionnellement, nga babimiseli nga ye tonto oke na gege nde tokuti moto gege dia nazwa relax o ekanga nga 3 mois na Kinshasa ndenge na fanda bongo
Dis Emporio, j'ai confiance. Vous comprenez? Bilamba ezali bambote bene na Stambo Mokobe, Mbala Mokobe, Niki Kota. Vous comprenez? Niki Miyake bambote na place ozali bambote bene na Sumbiri Tekiri état d'esprit Fabio Capello. Bambote bene na partenaire privé Didi Yamba Easy Solution. Easy Solution. A tous un problème na désert, na opéra numéro, na Kinshasa. Didi Yamba Easy Solution. A ko déplacer, a ele na mère Mbongo. Ne mère a déplacé à kende Western. Ya tala la pe ba âge ya ba maman. Ah, maman te ozawa pe ona ngenge côté nini. Pesa nga adresse Fanda na otinda mutu. Oye ba te mo abimi na yenda. Po ndima te mutu agence ango. Papa, maman Alphonse, yo, maman Miguel, yango. Easy Solution, ya mère Nabiso Angèle, bambote belé, place Bozali, bambote belé na famille Kinkani, bambote belé na famille Ngenzi, Ronya Ngenzi, partenaire, bambote na place Bozali, bambote ebélé, merci, ebélé, merci, Paka. ebélé, ebélé, Nakabaka Basumi. ebélé, na Forester Mangola. C'est bon, merci Nabandi Koutou. Olandi Biso, Tokutani Mbala Estima, Sugi Nzambe Azulité. Merci. À la prochaine.